na makila na yo petola motema nanga tobelanga mpe lisusu olingi kosukolanga natamboli pamba mosika kasi obyanginga lisusu kala na yekongumbama na mawa na ekulusu motema motema na peto motema na peto nasikola mimobimba na makila na yokolo motema motema na peto motema na peto nasikola mimobimba na makila na yokolo okumba na mabenanga elekinga ya makasi nalingi kobwaka nyonso monisa bolingo na yo Yesu yakakosukolanga kolokokikobikisa kala na yekongumbama na mawa na ekulusu motema motema na peto motema na peto nasikola mimobimba na makila na yokolo motema motema na peto motema na peto nasikola mimobimba na makila na yokolo Yesu na makila na yo otiliko petolanga otalimpe osunginga na bolingo na yokolo namoni mpe nandimisolo nakoki kolonga sikawa mpona ekulusu na yo natelemi na elika motema motema na peto motema na peto nasikola mimobimba na makila na yokolo motema motema na peto motema na peto nasikola mimobimba na makila na yokolo. Amen. Amen. Kombo na kola na biso Yesu Kristo ekumisama. Amen. Tokotelema mpona kotanga likomi. Romains chapitre 8 na verset 14. Tokobana Romains 8 verset 14. Bible elobi, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont enfants de Dieu. Ba oyo nyonso bango bakambami na nzela na molimo na Nzambe, bango bazali bana na Nzambe. Amen. Amen. Tukoki kofanda pe Nzambe abakisa mapamboli na liloba toyoki. Amen. Oyo tokosolola sur la conduite de l'esprit. Koyeba ndenge nini molimo ezali kotambusa biso na tango oyo tozali. Parce que babengi service divin, ezali kosalela Nzambe, ezali kotika ete molimo nde asala. Amen. Amen. Oyo nyonso ezali kosala na makasi na yo, yango ezali kokonte ata moke te na miso na Nzambe. Nzambe ye azali kotala nini oyo ye azali kosala kati na yo. Yango nde babengi yango le service divin, kosala na Nzambe. Maintenant tokoyeba ndenge nini Nzambe azali kokonduire biso. Rythme ya molimo ezali ndenge nini, pe tokomi na esika nini. Alléluia. Amen. Parce que uta kala bato bazalaki au moins na confusion na oyo etali liloba na Nzambe. Tokoyebi rythme ya révélation te ekozala un peu pasi. Koyeba rythme nini molimo ezali kosala na yango. Kolanda pa ya molimo. Tangu Yesu Kristo ayaki wana akotaki na Jérusalem, bato bakanisaki ete likomi ekokisami. Et c'est vrai likomi ekokisami. Epona bango tango akotaki na Jérusalem bakanisaki ete aye kozwa bokonzi. Kwa lokola bazalaki bakunzamaki na Barome ete ye aye kodondwa tango wana. Po likomi elakisaki ete tango ye akokota atanke mokonzi akozimata likolo na punda, pe litato lelobaki ete mokonzi na bino azali koya. Likomi wana ekokisamaki, me ezalaki te tango ye akoka korenye. Ye akunza te, ifale aleka nano na Golgota pona ete akoka korachete ba oyo nyonso tu bazalaki na kondima na tango na kala pe biso. Dans la Bible, elle dit, à cause de ton alliance scellée par le sang, je vais retirer tes captifs de cette fosse sans eau. Bungaki te ye akoka kosikola ba oyo nyonso baki bakangami kobanda ba Adam ba Abraham nyonso tu akoka kokangola bango. Amen. Amen. Ezalaki rythme molimo ezalaki kolanda. Mais pona ba oyo bazalaki na conduite ya molimo te bamonaki ete espoir ezalaki susu te. Surtout tango bakangi ye, tango babomi ye balobi ete non espoir na biso esili. Tokanisaki ete ye nde akoya kosikola biso. Espoir na biso ezalaki ete ye nde akoya kokoma mokonzi. Mais tango wana nano ekokamaki te. C'est-à-dire il faut tolanda na rythme, tolanda rythme na molimo. C'est-à-dire que molimo aza na ndenge na aza kotambola. Na mukanda ya Romains chapitre 9, verset 6 à 3. Romains chapitre 9. La Bible dit dans verset 6, cela ne signifie pourtant pas que la promesse de Dieu a perdu sa valeur. Yango elakisi tete elaka na Nzambe, yango esilingala. En effet, les descendants d'Israël ne sont pas tous le vrai peuple d'Israël. Wana bakitani nyonso na Israël, bango nyonso bazali bana na Israël te. Et les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Pe ba o nyonso babengami bokitani na Nzambe ezali nyonso bazabengami bana na Abraham te. Car Dieu a dit à Abraham, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Amen. Amen. Pone ete Nzambe alobaki na Abraham ete ezaka na nzela ya Isaac nde yo okoza kokitana na yo. Tokokota na tomona nano ndenge ni Nzambe atambolaki na Abraham azalaki mondimi oyo na liboso, pe ndenge ni atamboli na biso. Pa koyeba place nini tokomi lelo oyo.
Pitango tokobondela ndenge nini ponete tokoka kozala na volonté na Nzambe. Aba lobete kokitana oyo na Abraham wayenda azalaki tata na kondima. Bo nyos ba Abraham abotaki bango nyos balai bana na elaka te. Abraham azalaki bibelobete aki même na ba concubine na ye abotaki na bango. Me bacheka bato bana mibale oyo ezalaki Isaac na Ismaël. Ismaël azalaki mwana na ye ya liboso oyo azwaki na nzela ya volonté ya mwasi ndenge atindaki ye kende kozwa boyi tunanga ya mosala obota na ye. Me Nzambe alobaki ete na Isaac akomonana. Alleluya. Na nzela na Sara akozwa zemi mpe akobota. Babete o bana nyonso babimaki na ya Abraham bango nyonso bazali bana na Abraham te. Pe bato nyonso tu lelo ningomba oyo liboto na Israël bango nyonso tu bazali bana na Israël te. Mais balobi seulement en Isaac. Oyo Isaac tango abimi yende azalaki oyo azala momboto pur mpona kopesa génération Nzambe asepelaki na yango. Abete na maso tokoki kosala tokoki komona elaka na Nzambe ifo ekokisa makaka. Ata yo oza ko comprendre te bato wana bakanisaki ete non Yesu aye korenye non akoya korenye eza elaka ekokokisama. Mais il faut makambo ebele ekokisama lisusu. Yo olanda rythme oyeba te maintenant molimo eza kokende na ngai wapi. Tokobana na Abraham na Genèse chapitre 4 15 na verset 1 à 6. Genèse chapitre 15 na verset 1 à 6. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, n'aie pas peur Abraham, je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. Wanankolo amimonisi na Abraham, abisi Abraham kobange loko moko te ngande nazali mosikoli na yo mobateli na yo na kopesa yo likabo munene. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, à quoi me donnerai quelque chose? Wana Abraham azongiseli Nzambe abibe yo kopesa ngai yango na ndenge nini? Nazali ata na mwana moko te, yo opesi nga kokitana te, oyo akoki kokitana ekozala kaka Eliezer de Damas, c'est-à-dire moumbu na ye, mosali na ye, un de mes domestiques. Kola lobi wana yango te, ekozala na nzela na ye te, mais na nzela na yo mwana moko akobima. Pe ayebisi Abraham ete bima na libanda, tala yo moko na likolo. Tala nombre ba étoile oyo ekoki kobima. Pe alobi ete ndenge wana nde kozalaki mokitani na yo. Alléluia. Amen. Abraham alobi me yo promettre ngai naza na mwana te. Biloko nini yo opesa nga na sina komi mokolo boye. Pe awa wana nazali kaka na mutu na nga musala nde ya avandaka lelo nanga soki lelo nakufi ye nde akozala héritage ya biloko na nga. Na verset 6, Bible elobi ete Abraham eut confiance dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Abraham ye andimelaki Nzambe. Na tina na yango Nzambe akonsideraki ete ye azali moyengebeni, c'est-à-dire oyo azali juste. Akomaki deja mokolo, Nzambe alobi ete nakopesa yo libota ebele. Abime ekozala ndenge nini parce que mwasi oyo toza na ye azape akomi mokolo aza kobota te. Me Nzambe alobi kaka na nzela na mwasi wana. Pe yo bima tala likolo. Tala nombre ba étoile. Soki okoka kokonta yango. Abete ndenge wana kokitana na yo ekozala. Ezalaki eloko moko ya pasi, ezalaki facile te. Mais Bible elobi ete Abraham crut. Abraham andimelaki Nzambe. Ete Nzambe soki apesi elaka na ntango na ye kokokisama. Dans Genèse chapitre 18, la verset 17, la Bible dit, le Seigneur se dit, je ne vais pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Wana Abraham tango andimeli Nzambe, Nzambe atatoli ete ye akomi moyengebeni. Palobete nakoki kobombela Abraham te
eloko nini ngai nazingi nasala. Abandi kofungolela Abraham maintenant liloba na ye. Soki yo ndimeli Nzambe, vraiment siki eloko Nzambe akoki kopesa yo munene ezali ete afungolela yo likomi. A ouvrir yo esprit pour ete yo comprendre ba promesse na ye. Wana Abraham andimelaki Nzambe, apesi confiance na ye nyonso na Nzambe, andimi elaka Nzambe apesaki ye, maintenant Nzambe alobi ete nakolakisa yo maintenant ndenge nini makambo ekoleka. Nakobombela yo sur eloko moko te. La Bible etatolaki ete Abraham akomaki un ami de Dieu. Alléluia. Amen. Un ami, c'est-à-dire moto yo kobombele lisusu te. Koyebisa ye nyonso koyi kosala parce que Abraham andimaki azaki na confiance totale na oyo Nzambe akokaki kolobela ye. Ezalaki facilité. Otala âge akomaki nango, âge mwasi na ye akomaki nango, mais yazaki na confiance na Nzambe wana. La première des choses c'est la foi. Et moto azali vraiment na foi transmise une fois pour toutes au sein. Bible etatoli ete Nzambe ako ajouter yo encore quelque chose. Akolakisa yo mabombeli na ye. Il va se révéler en vous. Akolakisa yo rythme na ye nini ndenge nini Nzambe azali kotambola. Yo ko comprendre banzela na Nzambe. Même likambo yo zomona neti te, mais yebaka ekokokisama na tango na yango. Abraham bima tanga mizoto, tanga nombre ba étoile, ndenge postérité na yo ekozala. Na Romains chapitre 4, na verset 6. Romains chapitre 4. Na verset 6. Otobanda na verset tokenembangu to sauter na verset 16. Tokotanga na verset 16. Ainsi la promesse a été faite à cause de la foi. Pe elaka epesamelaki na tina ya kondima. C'est-à-dire ndenge Abraham andimaki Nzambe apesi elaka. Une promesse. Afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit valable pour tous les descendants d'Abraham. Natinete ezala likabo pona bakitani nyonso na Abraham. C'est-à-dire soki ozali na kondima, il faut Nzambe apesa yo une promesse. Kondima ezali elaka. Olobi te non, ba promettre ngai eloko tel. Qui na fin du mois na ngai na kozwa salaire na ngai. Eza une promesse. Yo fondima yango. Ete eloko ba promettre ngai ekokokisama. Yeba lobi ete bakitani nyonso na Abraham. Bango bakozala na kondima wana. Pe kondima nini il faut elaka ezala. C'est une promesse. Sans promesse, okoki kozala na elaka te. Okoki kozala na kondima te. C'est-à-dire babengi la foi, il faut pas promettre yo eloko. Simande yo mona eloko wana ekokisami. Mais soki yo ozozela eloko moko te, eza su kondima te. Lelo bato ebele bazozela koya na Yesu Christ. Mais il faut yo landa rythme na molimo koyeba ete sasa yebi tozana na posa eloko tel ekokisama. Yesu Christ akoya kozwa bato, mais oui, mais landa procédure. C'est ça la foi. Pour n'être yo okwa kobenga mape ami na Nzambe. Dans Jacques chapitre 2, na verset 23. Jacques chapitre 2, verset 23. La Bible dit, ainsi s'est réalisé ce que dit l'Écriture. Yango likome kokisami. Abraham eut confiance à Dieu. Abraham ye andimelaki Nzambe. Et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Pe Nzambe atatoli ete ye azali moyengebeni kotalelaka ondima na ye. Et Dieu l'appela son ami. Alléluia. Amen. Pe Nzambe abengi ete Abraham yo okomi moninga na ngai. Voilà comment. Tozali sous basalité, même Yesu ayebisaki ba disciple na ye tokomona ngo ndenge toko évoluer.
vous allez sous basalité. Vous n'êtes plus de serviteurs, mais vous êtes devenus mes amis. Parce que boyebi nini onga nazali kosala. Do yoko koma ami na nzambe, soki ozali kotambola na rythme ya molimo. Kotika la simate, ko double pété. Mais yo yeba te molimo azotambola na pa nini yo tambola na ye elongo. Tangu Yesu kokufa ekokisamaki afala kufa. Tangu pe koya pona akwa koreni ekoya, mais il faut pe enlèvement et salama. Mais avant enlèvement, ba promesse mususu pe ezali. Maka mususu il faut lingomba à vivre ezali lisusu. Ça veut dire celui qui est ami de Dieu, ya yebi rythme nini molimo azotambola na yango. Ayebi ba promesse nyos. Et Bible leveti nzamba bombela kisusu Abraham elokote. Abete nakoki ko bombela yo lisusu elokote. Na fungoli yo maintenant nyos na lingi kosala. Même ko kende ko boma Sodome et Gomorrhe, ayebi sakiye. Parce que yo ondimi liloba na ilaka, la parole de la promesse. Ngana pesu elaka, yo zi confiance malgré âge na yo, malgré nzoto non ndenge lembi ete liloba wane kokokisama. Amen. C'est-à-dire nzambe soka pesi elaka zala sur yemuka jire yango déjà na Golgotha alongaki nyonso bido bete na ntango asopaki makila na ye pesi bomoi na ye yemuka agangaki avant kufete tout est accompli. C'est-à-dire nyonso si ekokisama mais tozolanda procédure oyeba er nini tokomi tango nini tokomi na esika nini. Abraham yo kozwa mwana. Mais Abraham na ndenge na nzoto azalaki na kondima. Mais azalaki peso nzoto pe azalaki kosala. Koto mwasi azalaki kotungisa ye. Jusqu'au point avant que likomi kokisama akendaki kozwa mwana oyo ya liboso babengi Ismaël. Na Galates chapitre 4 na verset 22. Tukokene maleme po abososola sika nini tokomi pe ndenge nini eloko nini tozali kozela sasa ipi pona ete biso tozali bana na elaka. Na mokanda ya Galate chapitre 4 na verset 22. Il est écrit en effet qu'Abraham eut 2 fils. Balobi ete solo Abraham azwaki aboti bana mibale. L'une esclave Agar, moko azalaki mwana oyo aye na nzela ya mwasi oyo azalaki mwasi na ya domestique na ye ya mosali na ye. L'autre d'une femme libre Sarah. Wana mususu mwana butami na Sarah o mwasi na ye vraiment oyo abalaki. Le fils qui lui de la première naquit conformément à l'ordre naturel. Oyo mwana liboso oyo abotamaki na ndenge ya makanisi ya nzoto. Mais le fils qui lit de la seconde naquit conforme à la promesse de Dieu. Kasi o mwana mibale abotami kokokana na elaka na ye. Amen. Elaka o nzamba prometaki ye. C'est pourquoi na bana nyonso tu ya Abraham bango tu babimi na tata moko. Mais Bible bete oyo nzamba bengete banzambe, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nzamba zotala kaka promesse na ye. Ismaël alaki mwana ya liboso. Tomonaki yango ete ya le droit de premier-né. Na lignée nyonso nzamba asalaka ya toujours 2 semences. Donc déjà lokola ba mapasi babotama. Na liloba na nzambe. Toujours moko azali faux, moko azali vrai. Tomonaki tango Jacob abotamaki, Esaü po abotamaki, mais Bible lobi ete depuis libuma mama Nzambe asepelaki na Jacob, aboyaki Esaü, mais bazalaki ba mapasi. Amen. Amen. Et awa pe lisusu balobi ete mwasi sikoyo atindiki mobali. Oh non, mais ye ata Nzambe alobi na yo nga tokomi mokolo boye kozala zwa boy na biso bota na ye peut-être yenda kotikala na héritage na yo olie kezala oyoyo mutamusala wa. Mais malgré cela Nzambe azalaki kotalaka elaka na ye. Abeti en Isaac ndenge Nzambe alobaki ete eza na Isaac akoki changer pensée na ye te. Do eza na pensée babengi pensée oyo mutu azali kosala, c'est permissive. Ils ont aussi la pensée parfaite.
oyo ya nzambe olingo linga te na temps marqué il faut ekokisama. Ismaël abotami ayibaki pete ye paza mwana na Abraham, ye paza na droit ya Abraham, mais nzambe alobi ete oyo ye akozala mokitani na ye libota oyo mpona kosala kokokisa multitude ya bato kozala kaka na promesse oyo apesaki. E promesse wana ezali nini? Isaac efo abotama. Me bana babotami bango mibale. Mwana moko awuti selon elaka, mwana moko awuti selon nzoto. Na verset 24, ces récits comportent un sens plus profond. Les deux femmes représentent deux alliances. Amen. Basi mibale oyo bazali koprésenter ba alliance mibale. C'est-à-dire que chaque fois Nzambe azali ko agir, boyebete makambo ezalaka ndenge mibale. Moko akosala na nzela na nzoto, moko akozala na nzela na molimo. Même lelo oyo soko tali mangomba ezali ebele. Bango nyonso tu babengami malingomba na Nzambe. Mutu moko ta koloba ete o non nga naza na lingomba ya diable te. Bango nyonso babengami ete tozali bana na Nzambe. Ismaël azalaki mwana na Abraham, mais abotami na nzela ya nzoto. Isaac azalaki mwana na Abraham, mais ye abotami na nzela na elaka. Il y avait une promesse oyo epesamelaki. Na Galates chapitre 4, na verset 30. Mais que déclare l'écriture? Likomezali koloba nini? Chasse cet esclave et son fils. Yo, il faut obengana mwana mobali oyo abotami na nzela na zoto na mama na ye. Car le fils de l'esclave ne doit pas avoir part à l'héritage paternel avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de celle qui est esclave, mais de celle qui est libre. Alléluia. Amen. Maintenant, Nzamba alobete na héritage yanga. Po na benga manzambe. Nako benga manzambe ya Ismaël te. Yo zwa mwasi oyo na mwana na ye albakende musika. Parce que ba ye selon volonté ya nzoto. Mwasi no nda tinda ki yo pona kwa kozwa mwana oyo. Mais oyo mwana oyo ya elaka. Yende azali na kati ya promesse oyo na pesi yo. C'est-à-dire na nzela ya mwana oyo Isaac, Nzamba alobaki ete yonde momboto wana ekopesa mwana oyo kombo na ye Isaac. Bano mwana oyo abotami na nzela ya kokokisa elaka. C'est-à-dire na nzela na ye multitude ekobotama. Mais Ismaël paza mwana na Abraham, mais abotami na nzela na nzoto. Selon volonté ya mutu. C'est-à-dire des alliances, des lignées. Lignée moko ezali koya, biso nyonso tu toya bana na bazondima Yesu Kristo, bazotatola Yesu Kristo, mais na nzela na nzoto. Mais Abraham, Isaac ye na nzela na elaka. C'est pourquoi monete tango Isaac aboti Jacob, aboti babimisi 12 tribus d'Israël. Puis lelo yo tribu wana ezali, babengi olibota na Israël. Ismaël pas na famille na ye. Amen. Amen. Le monde musulman, tout ça, va se déclarer que bango bazape bana ya Abraham. Mais na nzela na nzoto. Mais bana Abraham puis bango bazali oyo Nzamba lobaki te je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Bango kuna bapesi pe Nzambe na bango kombo na ndenge na bango. Mais Isaac ayebaki ete nazali kosala na oyo azali. Le je suis. Nzamba ya Isaac kombo na ezalaki la parole. Commencement était liloba. Yende babengi Yahweh. Bazali komona na Ancien Testament na nzela ya zoto na molimo spirituel. Et libota wana ekobimisa 12 tribus d'Israël. Na nzela tout 12 tribus d'Israël wana. Bible bete bake même en captivité na Égypte. Mais bazalaki na elaka. O Nzamba apesaki bakoko na ye. Ete bino nakoptiela bino nakopesa bino mboka na Canaan. C'est-à-dire un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire pas nini boko kende, boko zala bateau na esengo. Soko tali même na mukana na Josué, peut-être Josué 24, au moins Josué aza ko expliquer te, ezali na tina na ilaka. Nzamba na nzela na ilaka abimisi libota wana na bokangami, na nzela na ilaka amemi bango tina mboko na Kana. Yo muka mboko bazana ngo lelo yo kuna pa bana Israël bazali.
ata bato mosusu bazoreklame mbo mabele na biso me eza mabele oyo nzambe nde alakelaki bakoko na ye mpe nzambe nde apesaki yango bato wana. E libota wana ezalaki na compromis ata moko te o na Ismaël parce que Ismaël aza quand même ndeko. Oh, non, nzambe alobaki na bango bino bokotalela kaka liloba na nzambe. Amen. Amen. Pas de compromis. Bazali na ba prophète oyo bazali kosala compromis te na liloba na nzambe. Mélange koki kozala mate. Bango bazalaki bayebaki ete bayambi liloba na nzela nini. Moni ete na ba prophète Bible lobi ete même na mukanda ya 1 roi à partir ya 22 okotanga à partir histoire wana ya Michée na roi Akab. Il y avait 400 faux prophètes de Baal, 400 faux prophètes. Moko na moko azali ko prophétiser na ndenge na ye. Mais Michée azalaki véritable prophète na Nzambe. Tant ba prophétiser ka mokonzi yo kokende bitumba kolonga. Tous les 400 ndenge moko. Mitango Michée aye alobi ete namoni ndenge nini bana Israël bazali kopeta peta. Baza suna mokonzi te. Roi alobi non, ce n'est pas ça. Yo na yebi kolobelaka nga toujours makambo mabe. Bozwa ye, botya ye na prison, tina kozonga. Bolesa ye, bembi lui le pain d'affliction. Lipa oyo ya pasi, tina kozonga. Mais Michel alobaki ete soki nga nazali prophète na Nzambe, yo kozonga te. Pe mokonzi wana akendaki kosuka nini kokufa kuna na guerre. Amen. Amen. C'est-à-dire que bano bazali bana nelaka basalaka compromis na liloba na Nzambe te. Batalelaka promesse po Nzambe apesi biso. Okoloba te okuna bazali kosala boye. Ngapi na landa tosangana. Non. Biso toyebi que notre Dieu c'est un Dieu de promesses. Oyo apesi li elaka akokokisa elaka na ye na tango na yango. Même biso soki toluki ba promesse Bible lobi ete toza susu bato na Nzambe te. Même Paul alobi yango na Galates chapitre 1er na verset 10. Alobi ete soki na kosala compromis na liloba na Nzambe nazali su mutu na Nzambe te. Est-ce que par là je cherche à gagner l'approbation des hommes? Est-ce que wana nde zange tengai na sepelisa na bato? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Ngai na lingi te posa na Nzambe nde ekokisama. Et ce que je cherche à plaire aux hommes, si je les cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Amen. Awa Paul alobi ete soki tokosepelisa bato, tosala volonté na bato, tozali susu basali na Nzambe te. Ye toyama te ya moko ya koflate bato baya ebele non. Babete Nzambe alobaki ete libota na ngai ezali kaka na nzela ya Isaac. Isaac azwi Jacob, azwi 12 tribus d'Israël, pe libota ye munene. Abete tala minzoto ndenge ezali. Wana na nzela na nzoto. Na nzela na molimo. Bible biso aussi, nous comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Amen. Biso pe lokola Isaac. Lingomba tozali na kondima. Oyo nyonso akondima lokola Abraham andimaki azwi confiance na Nzambe, apesi confiance na ye na Nzambe. Abraham crie Dieu, andimelaki Nzambe. Pe batante olete ye azali moyongi. Maintenant soto zongi na nzela maintenant na nzoto. Na nzela na lingomba, totiki bana Israël maintenant tozwi Nzambe na Abraham. O batne tozo tato lete tozo yamba Nzambe na Abraham. Aza Nzambe azali kopesa elaka. Ndenge atambolaki na Abraham, yebete ndenge pa azali kotambola na lingomba, toza maintenant na deux lignées. Alléluia. C'est-à-dire mangombe ezali nango ebele. O baza ko se réclamer ba oyo na Nzambe. Bango ku basangani na ngombo babengi yango ecuménisme. Babete toya biso nyonso tu tokoma iloko moko l'essentiel était bolingo ezala mais mutu na mutaza na doctrine na ye. Mais il y a aussi une épouse parole. Na kati na lingomba eza susu na ba oyoyo Nzambe bimisi bango uniquement na nzela na elaka. Kula lobi bozali susu basali te ndenga yebisaki discipline na ye bozali susu batunanga ya musala te mais vous êtes devenus des amis.
nakobenga bino mena ba ami na ngai oyo babengai ami na nzambe c'est-à-dire nzambe fa lakisa yo banzela na ye ndenge nini ezali abeta akokashele oyo susu eloko moko te okoyebi ete ntango oyo pa ya nzambe ekomi telle place obandi kotambola na ye na Jean chapitre 15 na verset 15 Yohane Jean chapitre 15 na verset 15 la Bible dit je ne vous appelle plus serviteur nga nakobenga bino lisusu basali na nga te parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Alléluia. Pour ete mosali ayebi te nini mokonzi na azali kosala. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Mais ça yepi na bengi bino ba ami na ngai. D'abord parce que bino boyambi liloba o na ilaka Nzambe nda alobaki ete akoya kozwa biso. Yenda salaki otu akufeli biso na Golgotha. Yenda sali ete apesi biso iloba na elaka. Na kati iloba na elaka wana tozali na oba bengi Malachi 4, 5 à 6. C'est-à-dire que je vous enverrai Élie les prophètes. Mangombe ezali ebele, mais lingomba na elaka, o Nzambe prometaki ete na kotindela bino mosakoli Eliya. Ezali ka lingomba oyo ewuti na lignée oyo ya Abraham na nzela na molimo. Abete na koya na koza na lingomba moko mais lingomba wana ifo esala pe na kati na yango mosakoli oyo ya koya mpona komemela bino liloba na moko na Nzambe. Amen. Amen. Je vous enverrai les prophètes. Komona ete mangomba ezali ebele mais lingomba oyo ezali kati na mosakoli na tango na suka ezali kaka lingomba oyo babengi l'épouse parole mwasi libala oyo bango nde bayambi le message du temps de la fin. Nyonso bazosala ba miracle nyonso tu bazotatola ete bazali bato na Nzambe mais epai nini elaka ezali. Je vous enverrai Élie les prophètes. Malachi 4, 5 à 6. Église wana ezali kondima promesse ya Malachi 4, 5 à 6. Église wana ezali na Apocalypse chapitre 10 na verset 7. Bible etatoli ete à la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu libomba ni na Nzambe ekofungwa comme un message lokola message de joie ya esengo fiable oyo kokozala nango confiance. Tomonaki en Apocalypse chapitre 10 na verset 7. Mwanje na sambo tangu ya koyula kelelo likomi wana elakisi ke likomi wana ekokokisama. Il y aura le septième ange ya koya tangu bakelelo koyula mais mosakoli na tango azwaki critique wana parce que ye pas allé le septième messager. Le septième messager oyo akoyaye na tango na biso babete avec un message de joie fiable oyo babengi sango ya malamu eza ndenge nini oyebite deja ngai basi banomenga boye bayopesa yo sango wana yo ozozela kaka nini tango ekokisama mpona ozwa esika na yo. Amen. Tomonaki ete David tango babundisi ye na mwana na ye mwana wana botoli même David bokonzi mais bake kobunda batune babundi ti balongi baye kopesa David babete muyini na yo mwana na yo asi akufi na bato wana nyonso. C'était un message de joie mais mpona yo okoma na bokonzi wana yo basi babenganaki yo na bokonzi eza mpe na chemin okolanda. Il faut tambola ti okende zonga na kiti na yo mais deja oyebi ete moto azali kobundisa ngai asi akei eloko mosusu eza te. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un message de joie dans laquelle il y a la parole de la promesse. Je vous enverrai Élie le prophète. Parce que Nzambe akoki kosala eloko moko te soki alakisi yango basakoli na ye te. Mais lingomba nyonso to eza na mosakoli wana te. Bango nyonso bazali kosala oyo bango balingi mais oyo ezali lisakoli liloba na lisakoli la parole de la promesse eza kaka na bana na elaka.
Amen. Amen. Na Luc chapitre 17 na verset 30. Tuko tangi yango kuna komona ete elaka pe ezali kozala ndenge ezalaki na tango na Abraham, na tango na Sodome et Gomorrhe. Nini yave o na kati nango le discernement. Lilobo biso toyambi tomoni ete Nzambe azalaki kofungolela même osakoli koyebisa ba secret ya mitema ya bato. Na Luc chapitre 17 na verset 30. Oyi kotanga yango. Luc 17. Oyo ezali ba promesse Nzambe apesi katikati na lingomba. Lingombo ebimi kokoka na volonté na ye. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. Oyo lingomba oyoyo ezali kosolola sur ba discernement ezali kosala manakati na lilobo toyambi. Omoni ete tango Sara lilobe yaki ete Sara okobota mwana azaki na cuisine kuna azaka koyoka. Libetu kuna na kati abandi koseka. Amen. Amen. Nzambe atuni Abraham pona nini mwasi na azali koseka. Malgré wanga naki na nzela ya kobanga mais asekaki. C'est pourquoi mwana wana botama bapesi même kombo sourire. C'était le discernement. Babete tango liloba ekoyana tango na suka Nzambe akokonfirmer. Okomoni te liloba na kati na yango oyo ezalaki na tango wana ekomoni sama. Les signes de Messie. Ponete Yesu Kristo pe tango ayaki azalaki koyeba ba secret ya mitema ya bato. Tango kutanaki na mama we Samaritaine, mwasi mu Samaria. Ayebisite kende koluka mobali na ye. Anga nazana mobali te na olobi vrai. Ozalaki na mibali autant opposane sasa ipaza mobali na oti. Mwasi wana sosola getabete tango Messie akoya tokoyebe ete liloba na ye ekokokisa. Ya koyeba ba secret ya mitema na bato. Amen. Amen. Oyo nyonso wana na kati ya message oyo emonisami. Tango Yesu akutana ina Nathanael abite tala muto kati na ifrode zate. Abi oyebaki ngapi mais liboso ozaki atana na se nzete na monaki yo. Abite oyo azali Messie. C'est-à-dire la parole doit être confirmée par un ministère de discernement. Et lilobo biso toyambi nyonso wana Nzambe azongisaki yango na tango na biso oyo. Donc pour confirmer que cette parole est outi na mutute ezali vraiment liloba na Nzambe. Pe liloba wana ezali na elaka moko na Acte chapitre 3 na verset 21. Na Acte chapitre 3 na verset 21. Bible dit pour le moment Jésus-Christ doit rester au ciel. Pour na sasa yipi Yesu Kristo ye akuvanda nanu tina likolo. Jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé. Jusqu'au temps. Tina tango yo, Nzambe fa rétablir toutes choses. Comme Dieu l'a annoncé par ses saints prophètes depuis longtemps déjà. Déjà Nzambe atatolaki. Oyo ezali promesse pesamaki déjà. Et que Nzambe akosopa molimo na ye. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire Nzambe fazongisa makambo nyonso ndenge ezalaki na ibande. Liboso Yesu Kristo ya, il y aura un temps de rétablissement. Ya kozongisa makambo ndenge ezalaki. O ezali elaka. Amen. Amen. C'est-à-dire que lingomba oyo na Nzambe, oyo ebotami na nzela na promesse na Nzambe, ezali kati na yango na bilaka ezali. Eki na kotindela bino elimo sakoli. Na kati na lingomba wana Nzambe alobete le 7e ange akuye akoyula kelelo pona kopesa bino une promesse de joie. Eki boza déjà bateau bozali libre. Bino boza bateau déjà bozali bozi déjà ba clé o nyonso Nzambe aza na posa na yango apesi bino les clés du royaume. Ki ba don ekomonisama. Les fruits de l'esprit ekomonisama na lingomba na yango. Okomona véritable amour ekozala. Véritable sengo la joie ekozala. Tous les 9 dons de l'esprit ekozala manifestés na kati na lingomba. C'est une promesse.
oyo bato mususu baza na yango te. Tout le monde baza kosala ndenge balingi, baza kotambola ndenge balingi, mais biso tozali kotambola kokokana na elaka na Nzambe. Il faut tozwa un prophète. Le prophète est arrivé. Amen. Amen. Sima ya prophète Nzambe alobi te, bokomona na kotindela bino liloba na esakoli. Na mkanda ya Psaume 109, na verset 19 à 20. Psaume. Aujourd'hui, Psaume 107. Psaume 107, la verset 19 à 20. À partir du verset 17, Beto Banana 19. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent à grand cri le Seigneur et lui les sauva du danger. Babete wana bango bazalaki na kati na pasi babengela babelelaki Nzambe kolo na bango pe ye akangolaki bango na ba oyo ezalaki danger. Na version nanga balobi d'un mot il les guérit et les arracha à la mort. Mais dans la version na bino bokomona bakomete il envoya la parole, il leur donna la guérison. Amen. Amen. Nzambe atindi liloba pe liloba wana nde ebikisi bango epesi bango makasi neti na ntango na biso mpo neti tozwa liloba il faut mosakoli aza me mangomba misu baza na mosakoli te okomoni baosala bamiracle c'est très beau bazosala nyonso balingi eza nango bien babenga mpe lingomba na Nzambe me baza na elaka te punete mosakoli nde soki apeye na liloba wana ezali kobikisa bino pe liloba wana ezali koya na promesse. Ndenge moni Jean Baptiste alobaki te ngai naza kobatisa bino na mai mais ezali koya moko ya koya akobatisa bino na molimo. Amen. Amen. C'était une promesse pour Jean Baptiste atatolaki e balobi ete akotindela bino liloba pe liloba wana nde ekobikisa me liloba eyaka na ndenge oyo olingi te ikoya na ndenge ya mutu te babi te o mwana mosusu wana Israeli ye abotamaki na nzela ya nzoto, c'est-à-dire selon la pensée. Mutu atangi na ye na classe asali lingomba babengi yango théologie aza kolanda oyo azali kolanda. Mais oyo na Nzambe biso tobotami selon l'esprit, tobosami selon la promesse. Tozali bana na elaka na kati ya elaka wana Nzambe alobi te mpona yo ozwa liloba oyo ekotombola yo oyo ekobikisa yo il faut mosakoli azala. Il a envoyé la parole et musala ya parole eza mpona kobikisa biso na katikati na molimo. Yango moyele babengi les services divins. Musala na Nzambe ezali teke oyo yo ozosala na makasi na yo, non. Les services divins ezali ke musala oyo Nzambe azali kosala kati na yo, yango nde contact. Soko ni kozala bule eza te bule yo kofabrike yango yo moko bandi kotambola lokola mupe boye na koloba ndenge yo olingi, non. Bible wetu azali saint a se sanctifier encore, c'est-à-dire na nzela koyoba liloba na Nzambe yo nde ozali kobulisama. Amen. Amen. Il faut parole ezala, tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Mais yo kobulisama ndenge nini so yo ozali na mosakoli te kati na yo oyo amemi liloba na tango. Deux lignées, des alliances. Moko abotami na nzela na nzoto, mais Nzambe azali ko considérer yango te, alobi seulement en Isaac, na nzela ka na Isaac nde kolandana na ngai ekozala. Pe ba nyonso bayambi promesse Nzambe abete na kopesa bango lisusu kufungulela bango esu likomi, et ils seront appelés mes amis. Bakobenga na su ba serviteur te, mina bakomi ba ami na nga pona bakoyeba ba secret na ngai nyonso. Amen. Amen. Na Daniel chapitre 11, na verset 32. Daniel chapitre 11, na verset 32. Bible lobi, le roi lui-même, par ses flatteries, amènera des gens à rejeter l'alliance. Obazolo banatina na mutoyo na Yaouli. Tamba fungoli biso baso, tomona ki ete ezana oya koya lokola mutu na ebandeli.
mais akoya kokotisa malakisi ya lokuta. Mais tous ceux qui sont fidèles à Dieu resteront fermes dans leur façon d'agir. Kasi ba oyo bakozala sembo na misu na Nzambe, bango bakotelema ngwi. Amen. Bakotalelaka eloba na Nzambe. Tokomi na tango emoni te séduction ekomi ebele. Ibabi te ba oyo bayoki la parole prophétique. Bango bakozala attentif na oyo nini Nzambe azali kosolola na bango na nzela ya lisakoli. La parole de la promesse. Ba misusu babotami na nzoto, biso ko tozoloba ete mena pona bana na elaka. Biso nyonso tuto Ismaël abengamaki pe mwana na Abraham. Akoloba ngai kutu mwana na liboso, mais na misu na Nzambe azali kotalela oyo ya apesaki elaka na ye. Seulement oyo aza na parole de la promesse. Et parole de la promesse, il faut ozala na prophète katikati na yango. Et puis belbete liloba wana ekokokisama na kati na ngwe kozala na signe ya Messie. Makambo oyo Yesu Kristo asalaki ekomonisama na kati na yango. Koyeba ba secret ya cœur ya. Pezali na elaka o balobete Nzambe akangami na lola tini kola ko rétablir toutes choses. Nous sommes maintenant na ita oyo tozali kozela le rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire Nzambe azongisa makambo to ndenge ezalaki na ibandeli. Libati sifo ezonga ndenge ezalaki na ibandeli. Sainte fwezonga ndenge ezalaki na ibandeli. Omoni te Pierre Petelo. Wana zalaki koloba Bible bete molimo ekitaki. Ndenge na ibandeli. Amen. Amen. Elle dit, quand je me suis mis à parler, le Saint-Esprit tomba sur eux comme sur nous au commencement. Uko fabriquer molimo no mosantu te ndenge nini yo moko lingi te. Onga mona komi mikomi si baptisé du Saint-Esprit. Non. Muto ya tondisami na molimo ezali okomi mena un temple vivant. Zamba zo peto la biso ponete ye moko ya ko tabernacle katikati na biso. Mais bilaka wana na Golgotha kokisami to kozelaka tango na yango ekokisama. Tokomi mena tango yo il faut lilobe zonga. Et puis tango lilobe zali ko zonga Nzambe sala nini il faut à l'accès au secret na ye. Okoma un ami de Dieu. Akobengo disu mosali te alobite maintenant tu deviens mon ami. Nakobombelo disu likambu te. Babiete awawete batwana bako agir avec fermeté. Et la Bible dit les plus intelligents parmi ceux-ci en instruiront beaucoup d'autres. Pena batwana obakozana na mayele Nzamba kopesa biso. Bango bakolakisa pe balinga. Wabi na lignée oyoyo Nzambe yemo kapesi promesse na ye. Bato Nzambe yemo kwa bendi ko benda. Mais bana na yepe musu bazali o aboti na nzela na nzoto, c'est-à-dire sans promesse. Ils sont sans promesse dans le monde. Bazape bato bazana ba talent, bazape mayele mingi. Soko tali tangu Yesu Kristo ase kwa kitozwa na Luc chapitre 24. Na verset 45. La Bible dit, alors il a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Wana bazalaki Yesu Kristo anga sekwi. Okomonete amimonisaki na bato ebele. Tomonaka wana mukanda ya 1 Corinthiens 15 na verset 6. Bible bete Yesu Kristo amonisamaki na 500 personnes. Obamonaki Yesu Kristo tango asekwi. Na nzela ya Emausu pe amonisamaki na bamisusu. C'est-à-dire bato pe ba moni puissance na Nzambe. Awa ya zali kona asekwi bazali eza témoignage moko ya lokuta te. Mutakoye biso ke na monana ki Yesu Kristo. Mutuza biso babondelaki po na ngai na biki. Mutuza lobe na oyo na lingoma na biso basalaki pe boy na zali boy na zwi musala na sali boy. C'est bien beau. Mais basuka ki wapi tous les 500 bakenda ki wapi. Amen. Amen. Parce que les jours oh molimo fallait kuta Bible beti bazalaki kaka 120 na Acte chapitre 1er na verset 13. Seulement 120 bazalaki na chambre haute. O bazwaki molimo na Nzambe. Mais tango Yesu Kristo asali asekwi akutanaki na bato. Yesu Kristo balobi aza lolenge moko lobi lelo pe libela na libela. Soka akutai na yo osenga ye akotuna yo olingi na salelo nini. Mutuna ya Yesu Kristo zalaki kaka simple. Bamemeli ye
mwana azaiko na maladi oyo ya kokwea kwea wana abebenga maladi ya ndeke. Yesu atuni papa na ye bolingi nasalela bino nini o mwana na biso Abel abika. Et Bible de Jésus chassa cet esprit mauvais. Sinon ba disciple batuni mais pona ni biso tokai ko benga na ngota bino oya boye yaka na ba jeune na ba prière. Et ko ndima na bino ezana na moke. Amen. Amen. Mais asala ki volonté ya famille wana. Batebele bamoni tango Yesu Christ asekwi parce que yé réellement zana bomoi bakutani na ye. Mais maintenant ba continuer na nzambe te. Yo soko senga pesa yo obonga ina na zana posa opesa ngambonga akopesa yo soko kutana na Yesu Christ. Frère Branham makutana ina mwasi moko mwasi babia akimobola. Metango bandi ko solo na mwasi ayi molimo ekiti. Molimo ebiyebisa mwasi ya tuna eloko nyonso alingi. Amen. Sasa yipi na kopesa yango. Soka ngo kuma millionnaire na kopesa. Soka ngo kuma président États-Unis siko kaka ablo baposa na ye. Mais mwasi wana nzamba sala ki grâce. Abeti nazana posa ba million te, nazana posa ba immeuble te, mais na posa po bana nemi balé ba fumeur de chambre ba voyou ba ki pembe. Nzambe apesa bomo ina seko na bana nanga. Abi sur place molimo ekitaki bana na bandi kolela ti mosakola kufaki ya vite bakoma ikoyemba na église. Amen. Amen. C'est dit tant yo kutani na Yesu Christ akotuna yo posa na yo olingi nini. Même ndenge tuzali awa Bible te le vouloir et le faire ebutaki pa na ye. Nzambe akolakisa yo eloko nini maintenant yo koiko sala. Mais ba oyo ya ye na Luc chapitre 24 pa tozali wana. Na nzela ya Emmaüs akutani mena ba disciple na ye. Bango bazalaki na koyima. Atuni bango bozo solola nini, bozo luka nini. Oh non, yo yebite makambo ezali koleka. Susi na biso ezali to yeba. Tokanisa ki ete ye akoya akosikola biso. Mais tango ngo eleki. Aye bakangi babomi espoir na biso esili. Okomona ete Yesu Christ bandi ko kena bango mobimuke na 45 albi il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprissent les écritures. Amen. Aye kufungula bango mayele pona bango bayeba makomi. Wana avant Pentecôte koya. Il leur ouvrit les écritures. Tozali ebele oyo bamoni liseko na Yesu Christ bazali nzambe pa zali kosala na bango mais bayebi te eloko ni bako senga na nzambe. Pour le moment Bible lobete il faut nzamba fungola o makomi. Alléluia. To komi na étape oyo il faut makomi efungwamela yo. Lobete soko sengi nzambe ouvre ma salanga grâce fungolanga makomi. Akufungola yo Bible nyonso yo ko senga. Etango yo sengi bana ko pesa nzambe merci pona ni afungoleli yo makomi. Il est ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les écritures. Mais ba 500 mususu wana, misu ba senga ki tamso mbongo, misu ba senga ki ba guérison, misu ba senga ki boy. Mais ponete yo o atteindre but o tozali nango kozela le rétablissement. Molimo ezonga, il faut d'abord nzamba fungola yo makomi. Omoni te sur la route de Emmaüs na suka ba oyo ya ye. Ba discipline na ye Bible bite il leur ouvrit l'esprit afungoli bango makomi. Et puis tango bango bafungoli bango makomi mena basenga ki ete bakende kozela. Amen. Amen. Abete bobi mananu te bozela. Mena bobanda kondima comme likomi elobi. Na Jean chapitre 7 na verset 38. Na Yohani chapitre 7 na verset 38. La Bible dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Oya kondimela ngai. Lokola likomi elobi. Zamba vete mena na kofungola mulimo na ngai. Il y aura une pluie de bénédictions ya mulimo. Mutu na ye, monzoto na ye kozala rempli de la puissance d'en haut. Amen. Comme dit l'Écriture, maintenant problème na biso zali te tokoka koyeba likomi me koyeba ngona nzela na nzoto te. Likomi il faut yo yeba ngona nzela te nzambe ye moka fungolela yo kosenga parce que na royaume na nzambe tout est grâce.
yo senga kaka ubi nzambe yo otindinga ufungolele biso liloba olakisi biso mosakoli yo moko olakisanga susu likomi eza na bato bayebi message oyo mais bayebi citation kaka ya Branham. Branham a dit, Branham a dit. Mais le Seigneur a l'obité, il est rouvri l'esprit. Zoma kambo Branham a l'obaki, zongi sango na likomi. Poye ba posi sens na yango. Voilà place to komi rythme molimo ezali komi mabiso. Poye to komi na dernière étape. Avant maintenant molimo ekita. Pone molimo ekita mena na ba oyo ya ye, il faut bazala bana ya elaka. Amen. Vous comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Zamba apesi biso elaka. Tindeli biso mosakoli, apesi biso liloba, mais maintenant il faut fungola yo makomi. Pourquoi koyeba na yo kotanga ba brochure moyebi na yo makomi te? Sans sa makomi wana yo yebi yango te. Et Bible dit c'est lui qui doit croire en moi comme dit les Écritures. Même si vous kotinda mosakoli wana faut place nezala na Bible. Amen. Amen. Faut yeba tango nini to komi. Mina na mukanda Amos balbaki te nzamba kotinda nzala. Je pense à Amos 8:11. Tango na nzala, tomi na tango yo nzala, olinga te mwana na nzambe, véritable mwana na nzambe akoyoka toujours nzala. Posa ya koyoka la pire parole. Nzamba za na table na yo afungoli, epa inene azali kopesa bilei. Bible dit toutes les tables sont remplies de vomissements. Nyonso ba table nyonso etondi na masanzi. Rien que la table du Seigneur, et pas une billet, il y a bien des années. Là où il y a la pire parole. Et tant que tu es ouvert, maintenant tu as comme une étape où il faut fungamer la biso. Zamba atinde mosakoli, tomoni ba discernement nyoso tundenge ezalaki, tomoni promesse et Zambé a rétablir toutes choses, mais si tu as comme une étape oyo, totambola na ye. Nanzela na molimo. Là sur le chemin de Maús, Zambe a fungolela yo makomi. Et pour na yo fungolela makomi, yo pesaka ka merci de que Nzambe ndenge na senga ki yo fungolela makomi. Bible dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous sera accordé. Tout sauf rien. Le yo kende ko senga no ba pesa o ba miracle salaka. C'est bien ou bien. Mais pour nous atteindre objectif, le baptême du Saint-Esprit. Le pur baptême du Saint-Esprit, il faut yozala oyo ayebi makomi. Parce que il faut croire comme dit les Écritures. Tangu Yesu abandaki musala na ye, na mukanda ya Isaïe 61 verset 1 à 2, Bible dit l'Esprit du Seigneur était sur lui. Po batindi pona apesa bonne nouvelle. Akangola bakangola. Bao ba aveugle ba mona. Tout. Un jour, Jean-Baptiste a baptisé qui est Bible bête, le ciel était ouvert, molimo ane kitaki. Et le jour de Pentecôte, le même esprit ezalaki kati na Yesu Christo, yango nde ezongaki mokolo na Pentecôte. Et biso pe tozozela le même esprit. Oyo ekweki jour à Pentecôte ezongela biso. Mais maintenant tokomi na étape oyo tel que dernière étape, il faut d'abord tozonga na compréhension ya makomi. Zamba fungolela biso makomi koyeba Bible selon penser dans Zambé. La Bible dit que nous amenons toute pensée captive à Christ. Même en ngomba ezali mibale. Amen. Amen. Oye botami na volonté na mutu, kuna baza na promesse. Bazo sala pe makomi nene. Oye pe botami na nzoto. Misusu bamoni pe Nzambe. Na liso kwa ni na puissance ya résurrection. 500, même 500 bakendaki wa. Moko na moko asengaki eloko ya alingi. Nzambe pesanga bo bapeshe bakeli. Boyebi histoire ya Esther. Tant mokonzi alobete yaka basika nyoso baya. Senga oyo olingi. Okuna ya sengi avion bapesi ye. Ba sengi ndako bapesi. Mais Esther asengaki mokonzi. Abinga na lingi kaka yo. Amen. Boyebi ke soki nazi mokonzi nazi ba avion, nazi biloko nyoso tuwana. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et Bible dit, oyo nyosa kondimanga ako croire nanga comme dit les Écritures, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et biso nyoso kozala baptiser. Ce n'est pas à mutu moko te. To kozala baptiser na même molimo wana oyo kota ye koyaki mukolo na Pentecôte. Na 1 Corinthiens 2:9.
1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. La Bible dit, mais comme le déclare ce que nul homme n'a jamais vu, ni entendu, c'est là à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Habite vos souba camarades nangaïte, vos serviteurs nangaïte, vous êtes devenus des amis. Et ce sont des choses pour vivre maintenant. Ils ont makamboyo, nous avons préparé pour un bateau yé à Lingui. Des gens qu'ils aiment. Koton de sabiso la puissance naza. Lelo siko libonde la biso kozalaka ke merci nkolo pour na makila na yo, merci pour na alliance na yo, merci pour na ba promesse na yo nyonso yo confirmé. Amen. C'est dit ba promesse nyonso tous sont déjà oui amen. Merci pour na kofungola nga mayele pour na yeba likomi na nzambe. Merci pour na osale ngalika une nouvelle Pentecôte. Une Pentecôte pour na biso nzamba kokokisa. Ndenge zalaki le même esprit qui était en Jésus-Christ. Tant que makambwane ko banda, au moment de Bible lobete, les jours de Pentecôte, même ba malade, ba ko kende suna ba hôpital, te faut ba en église. Et ça ma solo to ko beta te mais c'est une promesse pour nzamba pesi katikati na biso. Mais to komi na moment oyo il faut bon de la nzamba afungolo makomi. Afungolo ba citation te. Oyeba likomi na ikomi place na yango ndenge ni nzamba zali kozela. Nini ningi kokokisa masikoyi. Et tant yo okoma na étape wana to komi na dernière étape. Bato baza kotambola na Yesu Christ. Misu basengi guérison, misu basengi mbongo, misu basengi ndenge balingi. Misu pe babotami selon volonté ya mutu. Mutu nda sali lingomba na ye, Nzambe apesi ye ndenge alingi. Mais chez nous, nous avons la promesse. Alléluia. Amen. Nous avons la parole de la promesse. Chaque mercredi, vous allez une écoute, chaque samedi, peut-être à 19h, vous allez une écoute, puis dimanche, à partir de 8h, 9h, vous allez koyoka ilbanazambe, puis na pourquoi vous allez koya, pona kukuka koya ne sikoyo tokuka kubonde la nzambe. Et nzambe akokisa liloba na ye. Amen. Amen. Bososoli au moins, ndenge vous allez conduire par l'esprit. Et pas une tokomisa saibi. Yesu Christ awaya kozwa biso, mais avant kozwa biso boyo zwa kaka boité. Il faut zana molimo katikati na yo otondisama. Ozala rempli. Et pour na yo zala rempli, il faut pas fungolo makomi. To une étape où était maintenant la dernière étape. Tandis to bandaki ba full. Isusu bazoko ya kana nzela. Tout le monde a été multitude mingi ba tomber dans nzela. Ba ancien mingi ba kwei. Nzamba tikali na moi reste. Oya ko travailler na bango ko manifester puissance na. Là où il y a la parole de la promesse. Et si mana yango soki le kawane ko kisami, apesi biso dangawana, lui-même viendra nous prendre. Yemoka oya ko zwa biso. Afin que pas itozali, yazali tozala na elongo. Amen. Amen. Totelema pour tobondela. Ukukana eloboyo toyoki. Parce que na nzela ya liloba na nzambe, nzambe azali kosolola na biso, mais na nzela mabondeli biso tozali kosolola na nzambe. Amen. Amen. Akumisama. Amen. Alléluia. Akumisama. Amen. Akumisama, akumisama, amen. Alléluia, oh amen. Pona liloba na ye, alléluia. Pona liloba na ye, akumisama, akumisama, amen. Alléluia, oh amen. Vous pouvez sans zambe merci, nenga fungoli biso makomi, pe na sima na yango moko na moko ko bota ko bondela, pona ndenge nzambe ko conduire. Amen. Amen. To bondela. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants pour cette grâce que tu nous as donnée. Nous avons montré, Seigneur, comment il y a des alliances délignées, mais tu nous as donné, Seigneur, tes promesses. Merci pour nous avoir ouvert l'esprit, pour que nous puissions comprendre les Écritures.
Merci Seigneur notre Dieu pour ton sang versé pour nous. Merci pour ton alliance que tu as conclue avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour toutes les promesses merveilleuses que tu as accomplies dans notre vie. À toi seul, le vrai Dieu, appartient la gloire, l'honneur et la puissance. Reçois toutes nos adorations, Père, car nous te prions ici, dans le saint nom de Jésus. Amen. Tukubondela wesenga ngulu na nzambe akoka kuyana secours na biso belo bieto onyosa kobelela ye akoya alimbisa biso soki mbeba ezalaki na maloba na misala na biso nzambe agarde biso na présence na ye ti tokopasser de la foi à la vision. Amen. Tobondela. Bien-aimé Père Céleste, nous venons à toi, Seigneur, conforme à ta parole. Sauf que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous invoquons ton grand nom, Seigneur, mon Dieu, et aie pitié de nous. Sois miséricordieux. Toute parole, pensée, action, nous avons manifesté qui n'était pas digne de ta présence. Pardonne-nous, Seigneur. Ôte tous nos pensées, paroles, actions sales. Révèle-nous des œuvres justes, Saint Seigneur, que nous soyons prêts et utiles pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour les tout, Seigneur. Souviens-toi, ô grand Dieu ciel, de ta parole dedans de nous. Amen. Alléluia. Tobondela po frère na biso boalo alobi azwi likolo vimbi ye pasengi tobondela po na ye pe oyo nyonso azali na demande moko spéciale tokokanisa ye otomboli kaka mosapi nzambe tokobondela detina na yo ye nde akosala. Amen. Bien-aimé Père Céleste, nous avons tous des besoins, Seigneur. Même moi, je lève mes mains, Seigneur. Nous avons besoin de ton concours. Agis, Seigneur, tu connais les problèmes de chacun. Donne, Seigneur, selon la pensée de chacun. Réjouis ton peuple, ô grand Dieu au ciel. Celui qui est malade dans le saint nom de Jésus, que cet esprit quitte maintenant au nom de Jésus. Souviens-toi, Père, de ton service, de ton fils, Boileau qui est malade. Garde-le à ton nom, Seigneur. Oh, grand Dieu au ciel, sois au ciel notre frère qui est en mission, qui a besoin, Seigneur, de ton aide. Donne-lui la sagesse. Garde-nous tous à ton sein, jusqu'à ton retour, Père. Garde-nous dans ta présence. Bénis aussi ton serviteur Wolfgang d'Allemagne. Bénis tous les saints de par le monde. Quand nous te prions aussi dans le saint nom de Jésus. Amen. Sepela mana zambi te ya Yesu atola epainyoso te ya Yesu nekomema
Amen. Amen. Nini bondeli na biso esili okoka kozonga na kimia na Yesu Kristo. Amen. Amen. Nzambe apambola biso. Amen.